avocat ya papa colonel oyo bozomona na image na fille oyo balobi aza na 16 ans ayebi kointervenir alobi ke colonel atiki koboma mutu moko te tokutaki mpe koyamba famille ya mwana mwasi kala mingi te me nazotyela bino na image ya ndenge nini avocat asili kopesa maloba alobi bien que mwana mwasi azali bele bien vivante batikali kobeta ye masasi ata mbala moko te mpona baye bazotyaka ka ntembe ti sikoyo toyebisi bino ke mwana mwasi aza vivante aza bele bien vivante famille na ye deja elobi kutu ke ntango bayokaki sango ke non baaudio wana ezotambola ke babomi oyo tusala bayaki ko mama na ye asalaki crise asalaki babesoin na ye nyonso sur place parce que mwana amonanaki te pendant 2 jours mpona akimaki soni me kasi mwana asili komonana alors bolanda avocat ya ye moko colonel ndenge nini alobi ezali complot moko ezalaki bien organisé boyoka d'ailleurs nakopesa avis na ngai juste après intervention ya avocat on azotyela bino boyoka kasi mpona baoyo nanu balandi te bokota na chaîne tosalaki direct moko na famille ya mwana mwasi bango mpe bapesi avis na bango baconfirme ke mwana oyo abotami na 2007 bapesi avis na bango bokoyoka avis na bango bino moko boloba bo juge bo sukisa soki boko loba ndenge nini nga nazali kaka mopanzi sango oyo nazolanda dossier moko pour ceux qui disent que non congolais bozanga keloko kosala ndenge nini ata ba affaire criminel basalaka yango na poto botalaka Pierre Belmar boyebi mokili mobimba ayeba kolandela ba makambu ya bandenge na ndenge ya baboye pe justice fait ça mapona mwana oyo parce que famille nezo senga justice colonel pa kimite aboyi na epe azane pe na problème te atikali nulle part ko nier fait to ko nier fait c'est comme ça que ça se dit azali azo assumer et puis l'affaire est en justice toyoka justice ndenge nini kokata makambo oyo bongo sima nango bo conclure botika makambo ya ko négliger ka misala ya baninga eza musala munene oyo tozosala parce que recherche ezosala mapona kozwa ba info boyebi yango te do botika makambo wana alors na kotika bino bolanda maye eloba mini na monoko ya avocat ya colonel et puis pona baoyo nanu balandi te bokende kolanda famille ya mwana mwasi ndenge na sai na bango live kala mingi te boyoka makambo nini balobi et puis na sima nango na européen bino susu moi ba élément mususu après avocat tolanda ami voilà tel que je vous avais dit je suis son avocat il n'a tué personne et il s'agit même pas de tuer en fait c'est un complot qui a été monté contre lui et que l'affaire est devant la justice bientôt là et pour établir les responsabilités du commanditaire de ces coups-là montés contre lui. Il n'est pour rien. Il n'a pas... c'est pas la fille sur la vidéo qui a publié cette vidéo-là, mais c'est plutôt sa femme légitime frappée de la jalousie qui a publié cette image-là et en complicité avec certaines personnalités donc, de la police nationale congolaise. Donc je tiens à rappeler que c'est le colonel qui avait découvert donc, la cache d'armes de Maluku. Et vous voyez dans les vidéos qui circulaient il y a 3-4 mois passés, donc c'est bien lui. C'est cette colère-là que certaines personnes mal intentionnées, ils ont donc ils cherchent donc à tout prix à les nuire. Donc voilà, nous y reviendrons donc pour les plus amples détails sur cette question, le temps que la justice fasse... Colonel oyo bozo mona eza colonel oyo ayeba ko découvrir ba cache d'armes oyo salamaka oyo ezalaka na Maluku ils sont là on a télévision oyo ayeba ko remarquer que il y avait de infiltré to ba intrus moko ba kotaki du côté Maluku ba bomaka bato yeyo colonel wana yeyo yango wana eza mo règlement de compte. Et ce qui nous dépasse le plus, c'est que, selon l'avocat, ce qui doit comprendre bien par rapport à l'icamon de Tozo Poussana, Ezali, complot moko, où sa femme légitime est aussi impliquée dedans. Moyena kote belé ezate, mais Toyambaki
ndeko ya mwana mwasi oyo ya mukie oyo ya 16 ans oyo alobaki que mwasi ya colonel yanda kwa zalaka rwandaise entre guillemets. Ce ne sont pas mes propos, ça n'engage que la personne qui l'a dit. Nde abeti mobali na ebor bandeko na ngai bomona ke tournure likambo ezo koma dangereux, bozomona ke tournure likambo ezo koma ndenge mususu, ke likambo euti wa musika, que basoubassement eza ebele. Et sachant que le colonel, son parti faible, le parti le plus pété, ce sont les femmes, bah lesquelles ont par moi si. Colonel très confiant par rapport à sa femme. Or que moi si n'est déjà banda ozela na tournant, ya mwana pesi bongo boyo ki yemo ko avocat lobby ngate. Boya ko luka ngai te bo benga ngai te bo menacer nga eza makambu propos avocat lobby kuna kati ndambu. Po mobimba nango ezali. Oyo jusque là bapesi nga na nzela ya kobimisa te. Mais botika la brancher, bo s'abonner, boko yoka. Ndenge ni likambo ko kende ti kino to koma na suka. Information ne se bozala nango. Kasi malgré moi si to ebite na jalousie soki yo pe lokwa moi si ozolanda nga ko sa mamba ndenge wana obisa mobali na yo esika po boboti na ye pe bana. Soki ezali penda que azalaki pion batindi ye alingi mobali babalani baboti na bana, c'est que penda armée na biso comme na problème hein? Même police a un problème sérieux hein? Sécurité ya mboka yango ne komi pena tantôt plus tôt hein? Mais na okota domaine wana te, na okota nanu te. Il faut la tana ma papa pour na kota domaine wana bien, nga faut la ta boot pour na boy nani atansende. Nazana ba mama na ba histoire nazo ya nango 21h za la brancher yo zala kaka abonné po ma solo ezo sopana awa nazo ebisa bino ba appel nazo yamba de gauche à droite et elekela molimo nanga mais nzambe ya mona papa mbola bandeko nyonso mais yango pete mutepesi biso to loba ete mokonzi il faut au moins à 16 ans pour ba parents ne ba confirmer ka botami na 2007 mona ndazo kola moi mai mais aza pena mona 2007 on tant zolinga moi si ato moni na ba forme ne zo mona tingabo yana anga 17 ans au moins ndeko memangam na nga na 17 ans kolanda na nzoto te ne mo ka na mwanu to kola ka bongo bizo ba luba to kola ndenge wana nde pesi mokonzi nzela to bimana mona ya âge oyo mokonzi tango komi na bokonzi l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident nzamba pesi yo bokonzi na yo a élever yo batela yango papa bomba sur sécurité ya mboka na maboko da bino boyeba koyeba ba acte bozo poser pour que lobe mena bino ngambo te tango yo congolais mati na bokonzi quelque part zala mayele po yeba ke na bokonzi nyo sozo mata ta biso to saka misala ka ba YouTube oyo zu akindo kezo salama boni ko ba mukonzi ya degré wana batika yo surtout so bana bezo ba limoger yo pour que cop na bango yo revesa ki ya ba arme yo yebi ko yeba yango po ba limoger comme ça bango ba sala musala na bango malamu ba osala ngo bien mutu tanga zo préparer ba temele ko na mayele mutu tanga zo préparer mabe po na osala yo ko yeba te boliaka na ye bomelaka ne mo comprendre te ke de abalukela yango faut ozala très sage en tant que mokonzi tango de choses kiti ya bokonzi il faut yeba ko batela yango vachi akimisa ya ye na maboko parce que yeba ko batela te Esther azwa papa please na yebi que c'est choquant na yebi ko a dépasser na yebi que makambo leki ebele na sepeli parce que yo moko na tali vidéo mobimba nango bien na teli bande ko ndambu pour ba partir musumu na cha ezate na avocat na yo na moni ko zo assumer même la famille de la fille balobi que ozo assumer owangani eloko moko te. Félicitations d'abord pour ça, pour l'acte d'avoir assumé. Et ya solo mutu ya solo mampinga ya solo azalaka bongo soka sala erreur fois ba ko assumer yango. Courage à toi, force à toi, nous te soutenons de partout. Boye ba keza complot moko ya munene makasi akofuta na ye ba dommage et intérêt nyonso sur la famille na mwana a assumer nyonso bato nyonso bazo kene ko continuer ko panza sango que abomi mwana mwasi akimi kati si déjà braza à partir ya maluku kuna c'est faux. Il est là bon moni image na ye nazo tshela bino ngo susu avant susu to kabwana donc azali atikeli ko kende place moko te azali bel et bien là azo vivre alors force à lui mampinga na biso po sa nzoto ka mute yaki mais prochainement je crois qu'il faut servir kaka yote et ko servir ba mampinga na biso nyonso na lingara makasi na leçon pour que boyeba que tango vanti na élévation
yeba ke badongolo miso bazalaka mingi pene na yo pona koyeba kosilisa, surtout quand tu ne négocies pas avec les ennemis. C'est tout un problème. Nzamba batela yo, nzamba pesa o makasi, nzamba sunga faire o nyonso eleka malamu. Je crois que bako rétablir yo na fonction na yo après avoir assumé et été puni. Na yebi ko kozonga na fonction na yo ezalaki ka suspension ezali éradier te oza éradier te ozali pe ya kolongwa te. Nzamba sunga que makambo eleka malamu pe oyeba kozongela musala na yo pe oyeba ko réparer ba dommages nyonso collatéral machin machin. Donc c'est un peu ça. En attendant, abonnez-vous, Natiki Bino Bolanda sous avocat, et puis après on se revoit plus tard. Ami, voilà. Tel que je vous avais dit, je suis son avocat. Il n'a tué personne et il ne s'agit même pas de tuer. En fait, c'est un complot qui a été monté contre lui et que l'affaire est devant la justice bientôt là, et pour établir les responsabilités du commanditaire de ces coups-là montés contre lui. Il n'est pour rien. Il n'a pas, c'est pas la fille sur la vidéo qui a publié cette vidéo-là, mais c'est plutôt sa femme légitime, frappée de la jalousie, qui a publié cette image-là et en complicité avec certaines personnalités donc, de la police nationale congolaise. Donc je tiens à rappeler que c'est le colonel qui avait découvert donc, la cache d'armes de Maluku. Et vous voyez dans les vidéos qui circulaient il y a 3-4 mois passés, donc c'est bien lui. C'est cette colère-là que certaines personnes mal intentionnées, ils ont donc ils cherchent donc à tout prix à les nuire. Donc voilà, nous y reviendrons donc pour les plus amples détails sur cette question, le temps que la justice fasse son travail. Merci bien.